Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? BeForward, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. BeForward assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.beforward.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. BeForward, keep moving forward, keep smiling. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Promotion dans les restaurants DFC. Convivial pour des sorties entre amis ou en famille. Venez savourer les délices de la cuisine congolaise et du monde dans tous les restaurants DFC. Pour la cuisine congolaise, les restaurants DFC vous proposent un menu très riche et des plats variés. Vous pouvez vous-même aussi faire la composition selon votre préférence et votre goût. À 4,5 $, mangez votre plat complet de saucisses, plus frites, plus coca offert. Soit mangez l'hamburger complet, modèle des États-Unis, plus frites, plus coca. Et pour booster votre forme, votre énergie, DFC vous propose les jus de gingembre ou tangawiz à 1 $. Venez vous rafraîchir avec nos glaces faites au modèle de l'Italie avec un goût intense et un fondant incomparable. Venez également célébrer vos anniversaires dans les restaurants DFC. Les gâteaux vous seront donnés gratuitement. Cadeau du restaurant. Retrouvez les restaurants DFC au Bon Marché sur l'avenue Flambeau, non loin de l'hôtel Phoenix. À Massina, sur le boulevard Lumumba, en face de l'Eucalyptus, sur l'avenue Matonkoumou. À Matungé, à l'immeuble Mayalos, sur l'avenue Bonga. Et à Kitambo Magasin, référence Rond-Point Magasin en allant vers UPM. DFC, une cuisine saine et généreuse. Moterabino Balandinion sur Bosolo na politique officielle. Misa ya poko alelo ebandi na ebike tokutanite mikolo ebele ou tanga na zalaki na déplacement. Tozalaki dans le Grand Kassai na compte ya banquette Bosolo na politique toujours sur terrain. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité aux Bosolo mbate ko pesa maboko na Bosolo na politique. Nazalaki na Mbujimai, nazalaki na Chilenge, nazalaki na Mweneditu, nazalaki na Nganda Jika, partout je suis passé pour la Rosala Musala, beaucoup mona yango tout au long de la semaine, beaucoup mona misala lolenge totambola ki ndenge nyonso elekaki Bosolo na politique officielle na bituma moko kolonga kasi na kimia biso mibale. Mais le constat est amer. Constat eza ya pasi. Eza constat au motema ezolela. Naza komituna réellement soki Kabila 18 ans dirigeaka mboka oyo. Ye moko nde aboyaka mboka ebonga bato bazalaka na bazalaka bato mabe. À qui revient la responsabilité pour le lenge na monnaie limboka d'intérieur? Je ne pense pas qu'il faut parler du patriotisme. Je ne pense pas. Batoba ko vivre dans la condition infrahumaine. Ata askaris na libomo. Aza na condition malamu ko leka mota vivre na mbujima ina moneli to tope ngandajika. Mai na miso na motema. Nazolela. Batoba ko zanga iloko ya kolia, bako zanga esika ya kolala. Mandicité za na aéroport. Au côté yango moko aéroport au tali salle d'attente au tali esika kozwa biloko soki bokomi. Oh là là, je ne sais pas. Totika koloba le pays est riche.
botika richesse wana botika kobetaka ba richesse wana mais botondeli biso na Kinshasa ba bena mpuka bena kalamba ba mwena vous ne faites absolument rien. Le premier ministre vient d'être nommé à Ebani et donc akobomba izesute. Mais après 2 semaines il y a causé l'année premier ministre abimi. Tokolobela yango tokolobela pe makambo ya wenze pamba te ata ko premier ministre abimi kasi na mesa na ya kokuta dossier ya basi to ba mama to pe mibali na bilenge ba obateka na zando ya monene tokolobela likambo wana pe makambo ya kelasi we kozonga penza le 22 ya solo kasi pasi mingi ko sala pote bato batanga na kelasi ya pokwa lokola couvre-feu tikali na molongo bango ba ibi lolenge ya kosala te makambo misato wana yango nde pesi biso nzela to yamba honorable député Mike Mukebai azali moto ya zonga kasimate kasi abongo na katango nyonso soki andimi likambo mbote na yo mbote ndeko yanga makambo na lobeza solo zonga kasimate kasi obongo maka soki ondimi likambo asika eza boye na bongo na kate obongo na kate osaka nini na landa kande so likambo ya asika na tikali ka ngai utalisi ngai te likambo ali malamu pona mboka ekoti na makanisio ngana ya kanango pona mboka totamboli elongo bino boza bato boyaka union sacrée croyant que bokukuta le miel sikoy betio na nzoto ba frustration ekomi elenge yaka nango za soute union sacrée na ebisio bongo boyde oso yambingai awa bisika nyonso na lekaki na banano yangai na ebisaki bato te nana bosenga na eloko te. Je ne suis ni demandeur ni preneur. Et si quand on a l'assemblée provinciale qui ça na ko sale la mboka na o etali lingomba nangai yaki ne tumba to yaki ne tumba pote kabila zonga sima e bongo tokota na nzela ya mbongwana lelo to komi na yango te lelo na assemblée nationale to ko banza te to ko likia te to ko lekisa mbongwana kuna na kati eloko moto ya to du yangwana elingo bate lokwa bate sama premier ministre outi na ensemble te et comme likambo libaku te libaku wana yozalaki nango so nga na boni libaku wana va ba nommer premier ministre tango bandai koyoka na ki Félix Tshisekedi alingo be Moïse yemo ko azala soki Moïse azali te ba kopesa ngo na moto mosusu te naki na posa te so ba posa te so ba pesi yango Moïse te po Moïse akendaki tumbana ye moko te akendaki na kombo ya lingomba ensemble bakoye ko batete bakopesa kaka ye makanisanga ya zaite so bapesi ete bapesa moto lokola mwando simba Christian awa lelo bapesi sama babina lokota li français ce qui est fait bola moyamboka eleka liboso ya nyonso tokopesa ye maboko po tokenda liboso to lo bozondi bango sportivement ndanga nyonso yoko tatola yango kondimbola yango ndimi yango ndeto bakana lopoto malgré yo te nandimi yango na motema na yo te nandimi yango pona ana nyongo poto ana nyongo eloko leki mutu ezali tosisa nyongo wana mibumu wa mibale na ndambo etikali bakongome bamona te lingomba wana inyosa kese mwa mosala nyongo wana eleki makasi na onga na kokanisa motema na ngai te moto songolo to pakala yala po soki tokomi na 2023 mboma malamu ebotami te tokomema mokumba tokomema ngambo soko tokomi na 2023 topusi mboka liboso te tofongoli nzela te mpona maponomi ya pole ya kimia tokolela eko ya pasi na kozanga oyo akoyebisa bana kisasa bakongomani soko yo otatoli yango te ondimboli te ezali malgré moi na yebiso iyo wana eza makanisi na yo makanisi oyo ya ngai kobanda lelo eloko ezali ya motuya eyali te ye premier ministre na gouvernement na ya kotia mosala ya solo esama très bien bana kisasa bakongomani bamona te mbongwana ekoti na mboka biso toali bato tokoleka no nyonso na kokanisa eza malamu to mabe tokoleka pe bakongomani basi bakoli bakosakana esu te so bamoni te bokosala botsoba bakopesa biso etumbu nga na boye etumbu na 2023 très bien etumbu ekotika yo te kolanda yo pamba te otika fayulu likambo wana ezolata ti na nzoto bavotaka yo mpona fayulu sikoyo 2023 libanda fayulu ape union sacré bandimi ona lopenza te kosala opasi tokenda na ona malembe tamba bato baponanga mpona fayulu bato ebele na nsima fayulu bayaki bakandida ka moto bapona mpona fayulu ka mokebai bao nyonso bakweya
bango batiaki elongi ya faulu te batangaka kombo ya faulu te ndeko bana Kisasa bakomona bana Kisasa bakotala liboso te baloba lingomba songolo lingomba boye ali malamu bakotala moto ya misala na ye na suka ya manda bana Kisasa bakotala misala na ngai bakongomani bakotala misala na ngai bana lukunga bana lingwala so nasaki mabe babito bapesa ngai etumbu kasi ngai nakobunda mikolo nyonso na mwa makasi oyo na yango mwa bokonzi oyo bapesa ngai ya ndambo ya député provincial mpo te Kisasa ebongwana mikolo nyonso nakolela na yango nakobunda nakoloba nakomeka kosala na assemblée provinciale bakomona na suka mosala oyo nakoyela bango mbomo nakoyela bango soki mabe eyali te bato baike bandimi kokumba mabe wana bakomona tenga na kati ya mabe wana na batalela na mosala na yo na mosala oyo ya ngai soto ali lingomba so na ndimi makanisi ya lingomba wana lingomba ne ekpoi wana nga pe na lati mais ce qui est vrai boza na difficulté na kasi na 2023 likambo wana ta boko boya kondima yango kasi lingomba ya bato ebele parce que bino na 2018 attaque bino ezalaki koboya deal ya Kabila na Félix Tshisekedi à l'époque position na bino zaki confortable permetaki bato ebele bandima yo to mata to kita likita ya Fayulu ya Bemba ya Mozitu bango ndezo tango basangani maboko bapesaki Fayulu esali ke Fayulu avimbaki et puis bino nyonso discours wana oya bakonzi na bino nyonso bapesaki esalaki ke bomata mais lelo discours wana Kabila kei mabe esili te oh jantingi ngobela kosala na Kisasa okomona ngo te kozwa bato ebele bato koto tuku misato na mitano 35,000 vendeurs okangi zando okoleka netandoke ko makambo solo te oko bate wenze ya rai na lingwala otiaki bato 3500 wenze ya rai eza nesika ya kotia rai na 24 très bien eza nesika ya kotia bato 3500 mabena no silite très bien on va revenir tout à l'heure information il y a pourquoi RDC Samalu Konde Kienge nommé premier ministre, Mike Mukebai, Samalu Konde a été nommé sans la moindre implication de Moïse Katumbi. Yondo komagi yango. Très bien, tokolo belangwa. Nalinga ko po tango muso wanga na makambo te kwa ba voisin. Primature, Julien Paluku et Moïse Katumbi félicitent le nouveau premier ministre. RDC, Samalu Konde promet de rencontrer Bahati Lukwebo pour avoir une idée sur les forces politiques en présence. RDC, Samalu Konde annonce un gouvernement avec la plus grande participation de la jeunesse et de la femme. Maïndombe, 60 corps sans vie, déjà retrouvés après naufrage d'une balinière avec plus de 700 passagers. Ce n'est pas mon délai. Ndeba fleur ezali kola mai batu bazolela. Mais le rôle a tobomi mingi, tokoma komona makamonyo sont normal. Batu bazokufa to mesani na pasi. Bonne moralité, l'un des critères de choix dans la formation du gouvernement Samalu Kombe. Montolobaka ma moralité mingi ezaki ntingi pulu na pesi embote. 39e anniversaire de l'IDPS. Notre slogan, c'est les peuples d'abord. C'est une question de vie ou de mort, a dit Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS. RDC Lambert Mende dénonce l'imposition des Lingala comme langue locale du premier apprentissage des enfants au Sankourou. Lambert Mende alingi bana batangana kitetela aboyi makambuya Lingala. Or que Lingala est kolobama partout. Mais kitetela zobena kwa moko e kolobama mais alingi yangote. Wana Lambert Mende ministre information ya Kala. Sud Ubangi. Les concours d'admission à l'académie militaire a connu la participation de 75 candidats. Siko ebotala, bawe bazwaki libakote kasito zonga na likambo premier ministre oya uti kokoma Lukonde Sama. Azali elenge azali kinayo, azali kinayo na mibu azali leki na. Ngana na mibu tuku mitano na mine ya nango 54 ans d'âge et azala 43 ans. Na leki na mibu zomi. Très bien. Oza pena tata na. Oza toza ya oza tata te. Koboto kobota te. Oza ya na. Botala maloba na etango ya kamati lo kumo ba pesi pa mokonzi ya mboka alobi boni. Boyo ka premier ministre toza kozonga et puis tokoba. Toza na Mike Mukeba ezaliawa tokokoba koloba pote makaba koloba ezali ebele. À tout à l'heure. La République démocratique du Congo.
Mes premiers mots sont d'abord des mots de remerciement et de reconnaissance envers son autorité pour ce choix. Ensuite, bien sûr, nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Tout à l'heure, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu nous accorder sa première audience. Nous avons eu un entretien parce que je tenais à avoir sa vision. Vision qui s'inscrit dans l'union de la nation. Et ces mots sont revenus sur les préoccupations qu'il a entendues du peuple congolais à travers les consultations qui avaient été données. Ces préoccupations du peuple congolais concernaient principalement la sécurité. Et comme vous le savez, ça va être un des domaines prioritaires, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo et dans le Katanga. Ensuite, comme vous le savez, à côté des questions sécuritaires, nous avons des questions sociales, des questions de développement, des questions de justice pour tous, d'accès à l'enseignement. On est revenu sur la question de la gratuité, comme vous pouvez bien vous l'imaginer, de la question de la santé, l'accessibilité à des soins décents pour tous. Et quand vous regardez toutes ces questions, elles demandent à ce que l'État puisse se doter des moyens de sa politique. Les moyens de sa politique passent par ses recettes, des recettes qu'il va falloir accroître. Et pour cela, ça va demander que nous puissions appliquer avec le gouvernement qui va être formé des pratiques de bonne gouvernance à outrance, de rigueur, de lutte contre les antivaleurs et contre la fraude en général. Nous avons pris l'engagement de répondre à l'appel du chef de l'État dans ces secteurs et nous allons nous mettre au travail dès à présent. Ensuite, comme vous pouvez aussi vous l'imaginer, nous avons parlé des réformes parce que le pays en a besoin dans plusieurs secteurs. Ces réformes, nous allons les mener, que ce soit dans le secteur fiscal, que ce soit au niveau de la loi électorale, parce qu'il faut penser aussi à cela, que ce soit au niveau de la digitalisation du pays. Tous ces grands défis et ces grandes réformes qui doivent venir, nous espérons le faire sous, bien sûr, le contrôle bienveillant du Parlement. Le gouvernement de l'Union sacrée pour la nation est un gouvernement qui se veut au service du peuple congolais. Et pour cela, nous allons demander à toute la nation, à tout le peuple congolais, de l'accompagner. Parce que sans lui, il ne pourra pas réussir. Nous avons passé un peu plus d'une heure, si pas 1h30 avec le chef tout à l'heure. Et donc, je ne saurais pas résumer tout ce que nous nous sommes dit. Nous allons avoir bientôt un rendez-vous au Parlement où nous devrons donner le programme du gouvernement qui sera beaucoup plus complet, où nous allons à ce moment-là vraiment déployer tout ce qui sera l'action de notre gouvernement. Donc, je tenais d'abord à faire ce résumé succinct, en rappelant bien sûr que tout cela va se faire dans un contexte où nous vivons la pandémie du Covid-19 et où nous allons rappeler à tous que c'est important que nous... Très bien, merci. Toza Rokoba, Mike Mukebai, à peine Baouti ko nommé Samalou Konde, Julien Palouk, Moïse Katumbi moko na sima mosusu ba pesi longonya na moto Aouti ko zwa confiance à chef de l'État
na pouvoir discrétionnel na epote ya comme premier ministre. Et si ka wapi yo zui maloba o na tangaki awa na nkasa ya basango ya koloba ke ndeko Lukonde azalaki nommé sans la moindre implication à Moïse Katumbi. Makambo wana zui yango eza initiative personnelle Moïse moto ayebisi oto obeti libanda. Ah, yo moko lobi awa te mokonzi ya mboka te na pouvoir discrétionnaire na ye. Yo moto lobi yango kaka te. Mais recommandation eko ozala te. Te yo moto lobi yango candidat na lobi candidat be na maloba na ye. Te mokonzi ya mboka e ya nona ngai oza journaliste oza politique oza ka journaliste na kalobi elobeli. Koloba pouvoir discrétionnel ni koloba bato bakoko peso me mokano asuka eza yo. Ne pouvoir discrétionnel. Nazokene na Lukonde ali moto sama Lukonde ali moto ya ensemble te. A moto ensemble te ana lingomba na auta na G7 auta kana G7 bango baye kokenda na cash tango biso twaki na cash te lingomba na bango yali ako ebongo sikawa Moïse Katumbi akoya kopona moto yako ayebisa mokonzi mboka tia ye ali moto yako ya alaki na cash bandakala tango biso twali na lamuka oyebite tango mokonzi mboka bandi manda na esika bato ali boso oya tiaki yali sama Lukonde atindaka ye na Jekamine bongo sikoyo Katumbi ye kokota wapi po teze ate Katumbi moto apesi kombo na ye akopesa kombo na ye na nzela nini boyebi bino bansote eloba makiawa mokonzi mboka abi soki ekozwama na maboka Katumbi te bakopesa moto mosusu na ensemble te bapesi yango libanda ya ensemble. Donc tolo ba félicitations à Moïse Katumbi ezako beli tio te ali premier ministre ya union sacrée ata uti na kati ya ensemble te soko biso topesi maboko te lelo akeli boso te ngambo wana tokokabola ngo te biso baso bakongomani bamoni biso nde tobundeli etumba oya union sacrée nde tosala nyonso Kabila zonga sima ebongo lelo kaka biso moko po moto auti pa na biso te likundu eya bakomona biso te toali mabe tokoluka pete ya biso moko tokoluka bolingo bolamo bakongomani te topesi ye maboko lingo batete ebongo mboso topesaki ye maboko te tokumisaki ye te oyo akoya na sena na akoluka baotanga kombo ya baati lukwebo aya biso soko aye tokopesa ye maboko te eyali lingomba ya union sacrée esengeli topesa ye maboko po azwa po otamema mboka liboso na 2023 toyebisa bakongomani tala mosala tosali. Très bien. Toza kokoba ye ndeko ya komi premier ministre ndenge tolobi awa mokonzi ya mboka anomaka bango na vi koyeba kosala bato balamu eza pe malamu kosala mabe efutaka te ministre a portefeuille ya kala na bosani kombo ezokimaka kasi kozonga wana kwete Clément mokonzi ya mboka anome chef de l'état komi mokonzi sika anome akamati kasa alobi atie bato na ba entreprise publique ya l'état tanga kotia bato na ba entreprise tout ça aye ko kamata ndeko oyo bakomi premier ministre lelo anome na Jekamine Kyungu akumwanza atie na SN6 na ndeko ba Fabien bango nyonso bordonnance wana eumela po ba appliquer yango pamba te ndeko kwete nde akangaka mais lobi oyebi yango te lelo moto oyo kangelaka akomi premier ministre yoko bima ministre wapi yoko bima mandataire wapi vie eza moke tala simazonga moto foko yeba kosala malamu moto monaki pamba akomi premier ministre kwete yo kosuka wapi kwete kosuka wapi kombono na liste bakozwa yo te kotula kutu te toi-même tu peux conclure que bakozwa yo te bisengo atango moke likambo ya géopolitique question wana eza kosusciter moi curiosité mais nalingi yo pe lokola molobeli opesa nano makanisi wana likambo etali géopolitique mbula na mbula yango nde kangaka politique na biso eza na bato mosusu batimbela yango bango bakota na likambo ya géopolitique pamba te okomona bilongi na bango na bakombo na bango ezozonga pote kote na bango leader ya makasi eza obeye azwaka pouvoir na kombo ya géopolitique Katange auti kokende ilunga ilunkamba ndeko pe a remplacer aza Katanga est-ce que likambo ya kopona moto kolandana makambo ya géopolitique ekoki ko mema développement intégral ya République démocratique du Congo tezozongisa biso sim likambo wana ya géopolitique
et ali passe kasi omoni likambo wana géopolitique leo tokokenda nango tokozwaka yango na kati ya politique mpona nini mpo nano tobongisi mboka te bakongomani nano balie te bakongomani nano kelasi eye te soko olingi okenda na bandundu na ntango ya maponomi esengeli be moto ya bandundu amema yo kuna lobi ntango tokotombola mboka ntango bato bakotanga mingi ntango mangomba ya politiki ekomata koyeba ngomba minene bato bakolanda moto na makanisi oyo ali na yango ngambo mosusu ya bakongomani bakolandaka moto mpo alindeko na bango mpo ayelaka biso sabuni mpo ayelaka biso mungu yango wana likambo ya géopolitique wana te lelo ekotungisa biso ekotika mpe kotungisa biso lelo te ekokozwa susu mibu 10 to mibu tuku mibale mangomba ya politiki ntango koya minene ekoya su mangomba te evandi na kombo ya ekolo ekoyi mangomba evandi na kombo ya makanisi nini bayali nango mpo na Congo bakongomani bakoma mpo na bato be mpo na makanisi eloko mosu te batali makanisi oyo ali nango engo bate lelo tokovanda na yango géopolitique wana bamosu mibu 10 to mibu tuku na mibale ndenge konyokola biso te mboka ekotombwana nde ekobunga. Très bien. Namoni bambula ute indépendance ya mboka na biso lolenge ya kopesa bato nzela ba premier ministre mingi ezalaka obe juriste to économiste nde yango ekomaki lokola likambo soki batali profil na yo au-delà ya kitoko oza mabe mais soki batali économiste et juriste pour la première fois nsingi pululu alelaki na likambo wana mbalebele moko mosu na sali na émission ya bisinga bi mokolo ba ingénieur bakokoma na primature bien bakoma na président ba wato abongisa mboka na ebité soki ezaki na foi to aolo bango sur base de quoi mais lelo tozo exemple batie ingénieur chimiste nde akomi premier ministre Ndeko Sama Lukonde oyazana kati est-ce que zo kanisa ke c'est un vent nouveau et koko bimseloko tete premier ministre ali na kelasi ba yikola kango te très bien et ate moto atanga ki boye nienda ko za premier ministre malamu et le ko senga mingi na premier ministre ndenge nani Ndeko ingénieur était soko ali ingénieur était et le ko senga et ali ngambo monene et le ko ya mutuya et ali moko to mibale to misato ya liboso eza moto moko oyo amesani na misala ya l'état oyo asala quelqu'un qui a une compréhension des problèmes du Congo dans l'ensemble moto ko za l'ingénieur ya zako tonga bâtiment akotonga banda ko longoli ba moko ko tia yao tango bandi ko beta eli solo ya makambo ya bitumba na este ayebi yango te po ekota na moto ekozwa sanza libwa eloko liboso ali moto wana ala moto ali na expérience asi asali sikami baleto misato to mine ayebi makambo ya Congo eloko liboso yango wana ya motu ya ayekoli makambo ya Congo koyeko na kelasi te koyeko na musala po bato ayebaka te koyeko na musala ya mingi koleka moto ayekoli na kelasi okingai eloko liboso eloko ya mibale azala moto ya bwanya azala un homme intègre po akokoza mayele makasi so ali moto abwanya ta komi kuna akoti na nzela ko twa miso mayele nyonso bebi bao banso to tsoka ko ba premier ministre okwebisanga te baki mayele te baka mayele okalo kota li français tala molai mabe ali ni tango akomi wana pose komi kaka aso ambandako aso amituka iye mokola kolonga na akelele sute tango ya bandi ndengo wana ba toma nyonso ya gouvernement balandi nzela wana soko ba eko ebisede oya saba kiboyo oya twa kiboyo etali yete poye moka yebita twa kanyaka oyo etikali kelasi muto asali yana ngambo mingi te expérience intégrité. Très bien. Sama Lukonde azalaki na Jekamine alobelaka makambo ba jeune namoni lelo pe azongeli yango. Je pense que deux petites questions ko sala ke to boucler likambo na protoko tapenda na makambo zando tina mingi ngana bengela ki o awa kasi alobelaki makambo jeunesse alobelaki lolenge nini jeunesse wana zana na Jekamine lelo awuti kozwa maloba liboso ya presse alobi na kotanga makambo ya lobby akomi gouvernement na ye kozala na participation monene mingi penza na maetali jeunesse na makambo basi donc bilenge ba kote belé ba massa génération na ye ba kokota et puis basi ba kozala mingi na kati ya likambo wana bato belé ba beti maboko na ebité ko mona likambo ndenge nini azwa bilenge azwa ba koko
aza mikolo eloko ben moko bayeba mosala pe bolingo ya Kongo liboso poko beta tolo bilenge okozwa bilenge so ba mbuma mabe eloko malongo ekobima te aza bakoko aza banani eza bato bayebi mosala pe bato bali bato abwanya biloko mibale yango wana soki bapesi yo confiance yo poza elenge 54 ans onunité atako bandi deuxième nzela ya kokoma pona deuxième siècle mais so bapesi yo confiance quand même okoko pesa pe makoki no pona kotambuza mboka nayebisaki yo te je ne suis ni preneur ni demandeur wana ozoloba na question ya forme mais soki besoin ya république yo za politique besoin ya république basengi yo salela mboka bakopumbwa lingomba na ngai baya kosenga ngai lingomba na ngai eza na bato bakende kotuna bango kuna baya kosenga ngai mpona nini kasi soki Katumbi apesi yo nzela apesi kombo na yo nalobi na yo nasengi ye te te nalobi soki kaka Katumbi apesi yo akopesa te oyo nasengi ye te alingaka yo te te ngai nasengi ye te bon contre motema no mais Katumbi apesi yo akosala bongo te ngai nasengi ye te akoboya kopesa po ayebi ki okokoka te olobi aboya kopesa po ayebi ki okokoka te ngai nasengi ye te batunaka moto te ndeko yo na posa mosala ngabi te nasengaki te botia ngai lutte na yo yo bundaka pona kosalela mboka ezalaka obeya kozala député ya koyaka koloba ya kolaka yo te omoni mabe na yo soko otuninga motu na yanoli yo obosani etumba na ngai ali mpo na 2023 nayebisa bana Kisasa botindaki ngai na assemblée provinciale na alaki ngai moko pasi sika botinda ngai na bato mosusu na lingomba na ngai ebongo tozwa bureau ya assemblée provinciale ya Kisasa tozwa gouvernorat bomo nde tobongisa Kisasa bongo wana ya etumba kaka koza député na kolengela biso bakongo bayenga na yebaka te bato bakomona lokola soko ko ministre nde suka mokili baba koma ko babimi bakoluka fufulo kwa ngai te soko ministre lelo te okoko ministre ya 2023 te kaka lelo kaka yango ebomaka biso te po tomeseli kaka te makaka bakufaka na mboma na ye na monoko très bien awe emonani aliela kakao ngai na kolengela eloko na ngai mokolo ekofuta nde koyoka bato bakomoya toyebaki kaka engai kosala boye na yo bato azaka bongo awe yali pasi bato bakocola ngai kasi boyebaka te nzambe atie loboko ekofutaka likambo eza te biso na verbe balobaka babetaka coup franc place babukeli yo kochange ballon te vandelaka place wana quand tu as une opportunité faut saisir beta coup franc place babukeli yo opusi ballon arbitre na kokoma na ba complication le premier ministre nouveau oyo bauti kotia ba défi ezali énorme ngana uti Kasai et chez les ministres na uti Kasai province présidentielle Mbujimai capitale ya diamant pasio ezali na Mbujimai nzela ezate mai ezali te courant ezali te vie sociale ezali trop cher premier ministre koya na ba français te papa makambo ya ba congolais eyebani 2 ans oyo bino botikali ya bokotikala kosala musala te wana lokuta nazondima teke na 2 ans bolo babokosala misala te mais bokoki kotia ba base oyo ekoki ko permettre na mandat mosusu soki mokonzi ya mboka bapesi ye bakoki po akoki pe kozwa te kasi soki bapesi ye confiance a du mandat mibale nde akoki kokana kosilisa misala ndambo kasi na 2 ans oyo bo poser ba base oyo kozala visible na miso ya bato ndakisa nzela moto alongwe awa akoma na Mbujimai akenda mbanda akende Lubumbashi na motuka na ye ezali possible question d'une bonne volonté ozali moto tambola bamboka ebele lobi na kotanga penza 7 no mobimba esika oyo tanga bandenge oyo tamboli bo profiter na likambo wana kozala malamu kasa oyo ozalaki na no déjà Jekamine olobelaki makambo ya bilenge pardon tolanda yango toza kozonga pote nazo motuna esuka na maitali premier ministre abato kota likambo zando ponde toloba boye zando bato baza kolela Jantini obimisi milimo mabe na ndako to na nzoto ya fu ya Gadara mozangi sika kotia milimo mabe Yesu ayokaka losambo na bango moto aliboma ya cimetière alandi Yesu abiko boma ngai te longola ngai awa melukela ngai sika Yesu na motea malamu ayoki losambo ya demo atie bango na bangulu olongoli bato na zando tiki bango wapi Jantini otiki bango wapi en image déjà Jekamine yakala mais vie eza makamoso lelo aza premier ministre. En image, on se retrouve après. La jeunesse. Lorsque je suis entré au Parlement, j'étais le plus jeune. Je reste convaincu, bon, on peut me démontrer le contraire, que je reste parmi les plus jeunes directeurs qui auront été à la tête de la Jekamine. Et donc, c'est leur dire que c'est possible. C'est possible d'y arriver si jamais ils osent.
Einstein a dit, avec la logique, on peut aller d'un point A à un point B. Mais avec l'imagination et l'audace, on peut aller partout. Et donc, moi, j'appelle vraiment cette jeunesse à y croire, à oser et à aller vers... Sikoyo likambo ekomi ya composer nouveau gouvernement. Mikolo ekoya. Kobanga bato ezali pote bato ebele bazaka na FCC bakatisi. Ata mokonzi mboka lobi to sali rupture ya FCC cash. Kasi bato ebele bazaka na FCC ta ba comprendre que intérêt za soute ebele bakatisi. Ata ko ba ko koloba penza tino ba bakatisi te mais biso bato ebele to moni totali na gros plan te totali na détail ya vision et on a compris que bato bakatisi pote en intérêt. Awa na mboka na biso mingi lolenge constitution yali bakabolaka pouvoir na ba nomination ben na ba quota. Toka mwate mikolo ekoya soki na kati ya gouvernement babimisi bato mingi bazala bato bauti na gouvernement ya kala bato basala déjà bato asika bazala te lolenge nini makambo ngo esengeli sala soki yo penza oza mo politique olingo pesa conseil pour la composition à prochain gouvernement esengeli zala dessiner lolenge nini et puis ya mibale pour na kosilisa priorité oyo zomona na gouvernement il faut zala nini totika lobe na 2 ans année électorale ya 2023 baba ndo 500 mbongo pona maponomi to batala makambo etala magite na 2 ans bakwa kobungisa yango na kobanda nano na oya mibale o tuningai priorité ya liboso totia na moto ya li maponomi po maponomi yango moko te mamoto ko tia kimia banyo zoto ko sa maponomi oya koleka ba mosu baboye etie mobulu na mboka priorité ya li maponomi pe to sa maponomi ya 2023 na okaki bato mosusu pe na koka bango te bako bate ekoza 2023 te na 2025 mba mosu bato wana bali ete bako luka babakisa mobu moko to mibale po bango bazwe esika kolia soko bo bakisi mobu moko to mibale ekofuta Félix Neloko moko te ekobebisa lokumu na ye communauté internationale ekote le melaye na mboka bato bakoyebisa ye makambo oyo te me Kabila yango komosala ekopesa ya lifuta te bamikosa te ekopesa ya ta lifuta te yenda kobungisa mingi soko amei kobakisa sanza to mibusi mana yango priorité yango wana elingi kobate na mobu oyo esengeli kobanda kolengela makambo mapono po mibu eleki balengeli ate eloko moko te esengeli ebanda kolengela makambo ya maponomi sika awe po toto maponomi na leko oyo komami na mobeko likundi priorité mosusu yali ya makasi ya kosakana te bato banza tete to banzi fufu to banzi motekete ya oya bokenge na est ya Congo kufa ya bande kona biso mikolo nyonso kola muka lelo to tie Kabila pembeni mampinga yango wana baye bakosa mosala po kimia ekota na ngambo ya est bala la kapena kimia lokwa biso na Kisasa balamuki na tongo to tuni sango bali malamu bango pe batuni to ali malamu et ali priorité monene ya kosakana te tango bato bako ba priorité ya kolia ngana ko ba priorité ya kolia te nako ba priorité ya kosala te mbongo ya bulamatari emata mbongo ya bulamatari eko ibama à tous les niveaux nabita pignon so bako iba mbongo boko zo mbongo ya kosomba mpio dite ya kosomba motekete so mbongo emati te mosala mokonzi mboka bandi o ya kokanga bato ya kanyaka yali malamu sike sengeli kokota na bituka ya bulamatari sika so DGI DGA DGDA DGRAD mbongo ya bulamatari eko bunga mikolo nyonso na ba légement ya lokuta ba biloko boyo ya lokuta moto na moto esika sala kako iba bulamatari e bandi na moto ya se te na DG na tuna premier ministre moko ya kala alina na bomoyao na yebisi na tuniye nabi na mobu moko République démocratique du Congo abungisa kambongo boni ayebisi ngai la République perd entre 1 et 2 milliards chaque année. C'est un ancien premier ministre qui me l'a dit. Entre 1 et 2 milliards. So to bito tia katikati ya 1 et 2 milliards 1,5 milliard. Et ngo bateto yaki na ta ya tina ko nzambongo ya basinois te. Be yaki 6 milliards ya pamba. Na mibumi tano ya mnamoko engo bateto bungisa mbongo boni plus de 5 milliards. Oye bungaka.
esengi kokanga madusu wana liboso te toko de lukambongo libanda kokanga madusu wana tango bina ngai gouvernement kosama boni ngai na mingi aloba te baati asalaki mosala a identifier majorité bakokabola nde moto ali na makasi na kati ya lingomba na mingi ya koloba te. Très bien, likambo azando tokota siko likambo azando makambo yo esali pasi ndengo komona ka boyo koyoka mikolo bato babandi okufa bazangi eloko ya kolia pasi ezali bana babeli kilasi ekozonga makambo ebele zando finalement etikalaki lokola seul espoir ya bato bazangi misala me bakoki mesika wana Gentini Ngobila abundi liboswa watango bazaki na kokabwana na kankonde bango na union sacrée bango na cash kotona makambo na bango ya FCC esimbaki te likambo wana kasi lelo yo boza bino nyonso ndenge boza na kati ya union sacrée bosangani na bato banda koyoka na bango kala te na minute bino na bango komba ninga notamment Gentini bokomi libota moko na union sacrée nalingi na yeba tokomi wapi na likambo ya zando assainissement oyo balobaki bakobanda misala esi ebandi to ebandi nano te concrètement yo ozo reprocher Gentini Ngobila lelo nini napesi yo ngonga eloko ya liboso nayoki bato ya Gentini Ngobila bakoyebisa bato te mokeba yalingaka Gentini te akumbaka nakumbaka Gentini te nakokumba ye nakende wapi nakende opesa bolingo ya nini toyaki wana po tolingana o ali gouverneur ya ville ya Kisasa sa mosama la mwabupya so se mona mote na ngate eleka te tokende olingana toyaki bolingo nakende okumba ye nakende wapi nakumba ye likambo nini nga na motindami ya ali gouverneur mandat na ngai ali pasi koleka ye lui il est élu au suffrage universel indirect moi je suis élu au suffrage universel direct nakozonga epai bato batindaki ngai na mosala ya Gentini te na mosala ya bato batindaki ngai nakotala pasi na bango mpo na kosuka na kokende pa na bango koyebisa bango tande na saki so asema mote bakozomela ngai Gentini ya saka oyo na kati ya moto na ye ali gouverneur mabe na koyebisa mokonzi ya mboka soki ekokoba kaka boye akolela na suka mokonzi mabe ana pasi ya bato te ça ne le regarde pas soko avandi na kuna hôtel de vie atali bakaso ezepa na ye na kosoba esili ana limemi ata mokete na assemblée provinciale ya Kisasa loko asa yeba te ana liboka bato na ye bayokelaka ye ana limemi mokete ya assemblée provinciale ya Kisasa yango wana nga mayele na tuli ye loko aza limemi te na assemblée provinciale ya Kisasa ngai na ye peka na balabala ngai na ye peka na balabala donc Gentini abangaka ta assemblée provinciale te akene yango wapi akene yango tolo bakatia ngo na poche tokei na malembe likambo azando ebanda ebanda mobumu oleki mpo na nini ngonga nyonso oyo Gentini abandaki te malembe kolukisika kotia bato azando tokokamba mboka na lokuta na banza makambo oyo mokonzi ya mboka ayoka ngai mpo makambo Gentini aza koyebisa ye atinda bato na ye bakota so eza ya solo tokokamba Kisasa na lokuta boye te Gentini akoloba boye ya miso mpe akotala bato ekobeta ta te habite le marché rail alobaki yango moko akende na zando le marché rail 24 novembre c'est 3500 places osoki kotala zando mwenze wana okokotia 3500 personnes wana 3500 places penga na kiti wana na tuni bato nayo bayali wana bato ya ye awa botie mesa boni kama mwambe 800 places 800 places soko na kosi akita kuna lobby atangela biso mesa donc 3500 za lokuta 800 places 800 pena sika kama mwambe yali o bato azando bazwe kaka mitano wana bato musumba to kama misa to etikale 300 bato musumba to bazwi okinga toko kama mboka bongo akotanga bawenza so atangi bawenza tangi wenza itaga nani yango ebite wenza itaga eske babetaka ndembo ya maboko handball tango korone ko si atango bazongisa handball ba mama na bakokenda na bato babimisi na zando 35000 vendeurs lelo yo o Gentini alukeli bisika na kokoso na pasi baleki koto misato te pas plus de 3000 ba batika de tali yete baba nkoni bakufa na bango okingai po ani bongo soko obite yali mabete olinga kaete donc Gentini aza motema mabe ya kosakana te alingi bakinoa te selon yo siko na ebisu ana tina na bango te siko na zando bakosani
assainissement, réhabilitation. Okaki moko alobaki ne akotatabana. Batuni ozotonga nini? Osoka eloko ne bébé okobongisa te. Batuni ozotonga nini tata? Okomobeta monoko soka eloko ne bébé okobongisa te. Suka lelo solo ebani. Mokolo wana tatabani te abimisi yango. Toali na maquette na kolakisa mokonzi ya mboka. Assemblée provinciale. Ba liba continue yo na nguba kisasa. Olakisi bango yango te mbango pa mokonzi ya mboka. Lokwa bwa baninga maquette ya ni ekomi konso kotanga kombo na maquette eloko asika bakotonga talobaki yango te. Le marché central compte 20 000 places. Le nouveau projet nous passons à 65 000 places. Donc c'est plus le marché central de 20 000 à 65 000 eloko musu ya sika eloko ya sika pesa so assainissement et comme construction et puis réhabilitation et construction siko eloko ngo ba tonga wana oya ko lakisa maquette mokonzi ya mboka assemblée provinciale asa monyango sika ba gouverneur nyonso tout ba na motoba 26 gouverneur so ba na projet ba na ko lakisa mokonzi ya mboka ba komi yango epai bapa ne sika kele kana assemblée provinciale siko eloko ngo tonga maquette ngo wapi appel d'offre. C'est un projet à plus de 30 millions de dollars. Où est l'appel d'offre? Biloko toboya ki natanga kabila yango va yatongi sango. Où est l'appel d'offre? Où est l'appel d'offre? Compagnie wana sojema ma tonge utu wapi? Est-ce qu'il a gagné qui marché? Et pas wapi. Yango na ko bateli ko ngo lekate. Et tumbate na sambe te pa bazuze. Ko funda yango te ba tongelo ko mbonga bele na nzaya ko buka mibeko ya mboka. Elekate. C'est-à-dire pas si nous ezanini ezali bazo tongelo ko ya sika to lolenge ya ko sala salami malamu. Pas si nanga yango. Eloko aliboso to luke pa côté ba mama zana. Eloko mi balé soto to tonga eloko sika to tonga ngo na pole. To ebisa bato eloko ni to ko tonga pe to sali appel d'offre. Et mon na miso bato nyonso. Okinga soko e komi ya ko bomba na ngoba agenda caché. Bato bana mbongo na bango ba koti na kati eloko wana yango ba lekisa ngona nzela nkoko lokuta wana kimbuta zwaka libaku malamu wana to libaku mabe wana nengumba ya kisasa ko sala kama bongo mbalo ekoleka te wana lokuta wana ko biso sikana toke no malembe tango balobi te zando komi bosoto nani akomi zando bosoto oyebi yo mituna ngai yanda ngai mona mituna zando komi bo jatini ngobi eza bato te bateka kakuna donc no malembe banda bafongola zando mobu moleki na VPM Jibeka Konde, Gentil Ngobi Longola comité de gestion. Une grande structure comme le marché central, sans comité de gestion, Gosugabi. Une grande structure comme celle-là, sans comité de gestion. Alors, on a raison. Pas pour s'auto-yad. Mon salaire, c'est. La salaire en dessin, mais stratégiquement. Comme ça, yé moko abaki te bosoto komata si makoza ba panisa ngo moko ya mibale atindi bango bakola ksabili botan des ans de komi yé moko alobi e pa ibote ba syndicaliste na yebi bango te ba mitia komité bango moko ta gouverneur mobimba mama mais ya ekokuta bango yoka ka yé moko ndeka komitutisa mabaku na monoko abi se sont autoproclamés na yeba kata bango te yé moko akei musika te kaka na même kaka sika babeo. Depuis 10 mois, nous leur avons confié la gestion. Nous avons laissé la gestion du marché. Bateau proclamé, au tigre bango kambazano. Hein? Et ceux qui ont un athée, au monia ou mokwa na kitaki na ninyo. Alors justement, na lingwala. Justement, la ligne totale. Manzanza bisika nyonso kotonga. Total na ba image wana. Tozali en face à maison Schengen. Na 24 s'il vous plaît. 24 wana eza déjà presque gombe parce que côté to wana lingwala mais toza na solo ya gombe poso to katisi mayo yo côté école Molière ya laki to koti na gombe bino bokotia zando penza en plein centre ville na ebité bato bazanga soni gouverner c'est prévoir bon yo moko gouverneur na yo ki ba opanzanga pesa ngo tenga na takaka yo ngana takaka yo te mais ngana croyaka na yo te nga utu ko attaquer te ngana zo croire na yo te nazalaka na kati ya salle mokolo bino na bino boye kopesa makasa pote boloba ba peso confiance comme gouverneur tala molongo ya bato ba Raphaël Kibuka balaki ba Deo Kasongo balaki ba Herman Mbonyo balaki ba Magloire Kabemba balaki pe yo balaki na yo ki yo babimwa la pe balaki kasta on na yo ki yo olobi kaka bonga oyo penzande c'est-à-dire soko loni ezalo ko kati fufuna pindieu awe loko ezate depuis le début moi j'avais compris que yo ko sala loko te ngana ko ya tabaki soki o sali loko pona ngai ko sala surprise et puis na ko betelo maboko mais en réalité moi je savais par rapport il y a projet na yo lo baki na assemblée provinciale parce que j'avais pris part je ne croyais pas
Comment okoki kozwa zando lelo kini bopeto okoko bisanga kini bopeto za ndenge nini monsieur le gouverneur ata bonne fois ya ko accompagner bopeto na bino boko kombo la prince na brosse ya ndako prince ya balabala brosse ya ndako bozui pau po bakendo kireka niveau babimisi biloko pe vandi wana lobi ezongeli suna bato mbule beti kende na masina otala ndenge balabala ezotonda mai bakobi kopesa ba lac bakombo yo zolo bakena masina liboso ya hôtel de ville avenue Tombaba eza ya kobukana yango kisasa bopeto yango yali wapi la avenue Tombaba devant l'hôtel de ville même kaka wana mutukele kaka te kita na se soko komi hôtel de ville batongi ya sika kende na se ngai na keyu wana na temana na kota na pharmacie na sombakisi na tungisa mi esika kotia lokolo yalite motuke telemi na kati ya mai avenue Tombalbaï à partir de Kassavubu de l'avenue Kassavubu et il y a kokouf mabulu na habité soki qui s'est bopé tango elle est pas très bien trop tard la Mike Mukebai kasi ezane bino ba politicien boko kabola pouvoir lokola bato bako kabola mapa ozobi sape moningo bi vanda kimia komi tungisa te lokolo zu mandataire te vanda kimia nazana eloko mona opesa yo na opesa ta bourgmestre ovanda wana na tanda na komisio ata gouverneur na tanda boche baninga na bino ebele ba coopérant sans vision tale siko biso tokomi aveugle ko kumba bato est-ce que mutuke ko tutala toto okoma na destination Mike Mukiba azalaki na maison Schengen en face esika oyo bakoloba spoliation ya esika balingi ba salela esika bana na biso babetaka masano tango na talibo na yoki pasi na motema mwangai pe na mileli en image toza kozonga papa noko mi fort pour la limwala papa oyo mukeba ya noko mi fort pour la limwala biso la netina ba boloko abiso la netina ba boloko à chaque fois dans notre boloko tozo ba makolo bona papa na biso asali etrela na limwala mona ndividi mo boye odi so wapi oyo toma na limwala na kote babe sali oba kala babe sali siko biso tozobota bana na biso babeta bale wapi po biso toza na quartier Saint-Jean terrain na biso yango oyo ba mama na biso baoteka awa na mopanzi biso tobeta bale awa tobotami tokoli awa na terrain toza na posa bazokisela biso terrain na biso eloko toreklame ka terrain en tout cas terrain nde toza nango besoin terrain na biso tobetaka bale badepute na biso tofotaki bango na lingwala po badefendre biso na bamakambo ya boye yango baye awa baye kolobela tokangaki yango avec projet ya songolo pakala. Mais projet mon côté justement il vient il chasse les gens justement parce qu'il va clôturer quel est le projet est-ce va il na mboka bout donc biso ba probable tozali na 24 novembre en face à maison Schengen spoliation et terrain oyo et quoi ko sali sa jeunesse na ba vacances de temps à autre ba compétition à le lengue na lengue mais finalement Gentilly a décidé na habiter so yozala momentanément pour combien de temps mais so yozala pour combien de temps en attendant ba activité sportive vous allez sika wana et remis pénalisé okomona kaka on a lobby yango projet wana yali 21 terrains à réhabiliter dans la ville de Kinshasa bako ba réhabiliter bako longwa wana ya lingwala bako kenda na 7e mairie bako kenda susu na terrain mefe bana lemba na ko bisaka ko ba tia zando ba tia zando te bana ba projet na bango lokuta projet nini wana bazo ya boy esika wana terrain yali mibale ngabwe pa iboye batie mwa maquette babite bako bongisa terrain kasi projet yango wana te ngambo etikali baye batonga eloko bako tonge ko yebana te balo ba private balo ba teri biloko ya masano bana ba manage eko yebana te natangi contrat wana eloko na kati ya lite compagnie ezotonga esika wana mosana bango ya liboso yango wana bula batala pesa ka mosala bongo te yo wana experience ata moko te bako pesa yo mbala liboso na mosala bula mata mosala bango ya liboso yango wana o bango babandi compagnie wana na yebisu
na kitaki kaka wana te nasengi na assemblée provinciale ya Kisasa batia commission d'enquête ekenda kotala likambo wana esengemaki te Paul ezala ngai motindami nayeba eloko nini ekosalama kogolamuka te bango bato ayekodipa manzanza na commune mpe soko bosala eloko malamu ya eloko akobomba te mpo na nini bokoya koyebisa bato te tala ni eloko tokotongela bino tala ni eloko tokotongela bino eza mpe bolamuki bobosutuki la politique du fait accompli yango wana Gentini Ngobila bolamuki bo exemple kangami bolamuki bo na triomphal batie manzanza eloko ekotongama yebani te batindami bakoma okenda kotuna na basali oyo baza wana eloko ni bakosala assemblée provinciale moto ayebi ate eloko moko te bolamuki bo na lingwa bakangi lobi mpe kozala na terrain même fait na kozela commission ekobanda mosala mikanda wana nyonso eya emonana assemblée provinciale Katolika Mboana projet bakosala pembeni eyebani te lelo na ko bisao to alaki na moko na kotanga kombo na eta ko bate na kotanga kombo na awa netando kwa ko senga droit de réponse pam to zaki ne lelo moto akotonga sika wana te to mona na to solo na tuni ko kotonga nini bandi obeta mono okotonga nini ezoyebana te projet ka fumba bo 21 terrain ozwaki yango na nzani wapi epai basaki appel d'offre wapi wana kumakisasa ya lisoko oyeba na Gentini toza na moto ko memo pa na ye bokei boyokani botie linzake bandi oyo babengi procédure ya passation ya marché eyebani te zole ko beka degré à gré eyebani te na ngumbakisasa ezoteka maloko akopa diamba eyebani te tune loko bako tonga sika wana batie awa photo maquette ya terrain awa batie photo ya maquette ba kotonga po terrain ya mibale na terrain ya mibale soko te maquette ngo ko ebeloko batiete lokola banzete lokola nzamba balingo tia na pole te loko ba kotonga pe ba komika ka réhabilitation et réaménagement terrain commun oui réhabilitation et réaménagement terrain commun kasi projet bo bombi na sima oye komami na contrat po na ni boko ebisango bato très bien toloba likambo ya Zando osalaki match na bateki nakene kotambola na bango kotamboli na bateki totala na image ya molobeli na bango ya bana Kisasa akene kotambola na bato azalaki sur terrain makambo yango nde tozoloba makambo ya ba marche nde yango yo bosalaka ba marche kaka na biloko eza politique te na minito mai na ville ya Kinshasa ezali te tokomotambola na babido na kati ya mituka soki na capitale mai to souffrir bon moto aza na Ibenge moto aza na Bwende moto aza na Chwapa moto aza na Isangi na Mbujimai na Mweneditu na Ngandajika na Mupompa na Chilenge bato wana bakozwa mai ndenge nini alors ba politique nesika ya kobenga bato na balabala pote bato ba bima pona makambo ya mai ba réclamer mai courant bato bakosala ngote o bango bakosala eza nini ezo bena makambo ezanga tina bobima na balabala balingi balekisa lo moko wana bozo utiliser peuple mais intérêt à peuple bokotika kosala ngo marche te yango bino peuple asala bino nini a voter bino a comprendre bino bokosa ya koma mobobe na bino pona nini boko ina population tina niveau yo pe ozolala ozoka pe kimia oliaka na compte ya population moi sino aya munene na compte ya population bana no batanga na compte ya population yo veste liboso latina vie na mbongo ya population mais pourquoi za ingrat na niveau yo oko kanisa tambeto ebombaka yo butu bobimba ta ba caprice pongi politicien kindokyo ya nini tout ça bino nini bota la marche
Honorable Matata ekomaki na suka ba arrestation arbitraire bakangaki kutu Jimmy po azalaki na kan lofungula kasi sima ya ngonga mwa ebele kokanga esika wana nde bayaki kotika ye. Finalement tokomi wapi na likambo yango? Tokomi sikoyo boye wapi? Mokwa tokendaki kotambola bandeko ya zando bayaki kotala ngai na ndako bayeba kotambola na kozala na bango na balabala esika omoni bilili wana esuki sima na yango suku meyaki wa makasi milinga pilipili bakangi Jimmy Kalala na bandeko mosusu na tondaki nani matondo mingi Sivano Kasongo pota kotsaki sango wana azongisaki bato bakangaki na ndako etumba wana esili te etumba ya zando so Argentine abandi te luka ase abimisi wa ma zando kuna nde esili bango bakende okufa na bokonzi na esili te mikolo nyonso ngana koswa na bango tokotelema te bakopesa bango esika etumba moko yango etumba mibale eloko alingo tonga wana kotonga ngo na pole na nkuku ekoleka te eloko alingo tonga wana bombi omoni yango te bakolakisa ngo na ba réseaux sociaux eloko kafumba eloko kafumba motuna mosusu nayebi te esengela tobeta lisolo mba mosusu na tuni bato bayebi makambo batali eloko wana babi eloko wana mpona kotonga ngo esika na ya lipasi ndenge eloko wana bakotonga yango ekosenga eloko ya liboso boko ndo tonga ngo esika ya zone non urbanisée po esika ya zando wana ya zone urbanisée na se wana wayi na basinga régie des eaux wayi na basinga SNEL na basinga minene ya poste ya OCPT elekani wana owali mpe na biloko babengi bacollecteur oyo ya mineye oyo bakutana wana eloko bakotonga wana ekozala pasi wana makete oyo bakolakisa wana na bareseau sociaux na tuna ye Gentini Ngobila lelo mpo makete wana ezali ya kowangana yango osi omoni esika parking esika yali ekomonana te soko kotonga esika ya 65,000 places parking eza monene yebisa ngai esika wana pour un centre commercial de 65,000 places faut moins 10,000 places parking ekoyela wana moins parking à 10,000 yebisa ngai akote ya parking epai wana loba na ngai akobeta tolo yango wana makambo wana mboko oyo soko olingo babango oyo bakotonga eloko ya malamu ya motema mabe te bokotonga bato biloko na lokuta si mais comment on la batte. Très bien. Pour un centre commercial de 65,000 places, tu peux t'imaginer le parking, c'est un parking colossal. À côté du parking web. Il faut au moins un parking, il y a 10 000 véhicules. Il y a qui s'engage ici à côté du parking web. Très bien. Il y a tout qui est mon tour à hôtel. Benga ni lobby. Bien pas ça on benga et ben ça benga gentil pour un parking, pour un centre commercial de 65,000 places, le parking il sera installé où? Ouais, c'est gagné na maquette na monia wana katia. Na yebi lokwa na tout moto ya bakendo bongo la yango. Très bien. Ba retravailler cette maquette. C'est du virtuel hein. C'est rien de réel. Attends maquette on va la que ça y a costa la tout. Qu'est-ce qu'il y a de réalité là-bas? Attends du moins il y a ba chinois. Oh, ça na deuxième année primaire, ça le quoi. Makama maquette na iba ngo mingi. Il faut que tout na mingi Jean-Marie Kassamba na iba maquette. Ba to mona maquette awate. On a président na pesi mbote. Oyoki ngai. Yango eloko na sengeli na assemblée atali yango ekosama to kosama te. Loko la agenda caché yali. Bato bayebi sika bakozwa mbongo na kati. Te. Na ko memangwe pa mokonja mboka. Mosoa mokonja mboka yango wana. Très bien. Alors, c'est la même occasion, peut-être la Premier ministre à côté de Kambouazan des autres préoccupés par Kinoa. Qu'est-ce qu'il doit faire en urgence? Proposition de Zanil pour la prochaine, la Premier ministre. Bazwa esika ya fikini compagnie wana ekoya ata lelo bito zongo sa fikini tokotia ngo so esika na te po ko soko te ko senga totonga fikini ya monene po fikini wali boso te kangama ezako ko su bana kisasa te bato basi balika kebele aloko le koya toyokani na gouvernement central batendeni bakosala esika ya fikini wana lombango totie mwa ba mesa mwa esika ya nzongo ikenzo inene bato babandi koteka wana. Très bien. Totala sima tokotia bango wapi sika awa ata ba wenzo tokotia yo soko utaba wenza ngo ndenge yali ndeko nanga wana liba wenzi mosusu yali sika maya koleke yali te batongi terrasse oya
oya sikanase ekotika oya kala likolo ndeko na ngai pe ntango bakotonga bawenzi osika ona kotuna mokonzi ya mboka yoka ngai les marchés provisoires qui sont construits batui béton batie likolo ya nzela ya ngunduka ya rail na marché ya rail 24 mokonzi ya mboka yo lobi tokozongisa rail sika jantingo bilako ya kobwaka béton likolo ya rail tokokenda wapi chemin de fer baby tokokenda wapi très bien tokomina suka wana mokolo ebani te bakobenga ngo marché provisoire webi na Congo so bi provisoire eza provisoire définitif très bien alors tokomina suka likambo ya bureau d'âge yango likambo ya bureau d'âge bango mpe bazaka provisoire mais baumelaka po moto auti na bureau d'âge ye paka okoma titulaire yo moni mvie mboso te azalaki na bureau d'âge ezalaki bureau provisoire finalement akomi titulaire il faut toujours nzampungu koyebaka ke moto azobeta na bureau d'âge akongi mpe kokoma titulaire. Alors on a fini bana bazonga kelasi le 22 bapesi bango nzela batie ba mesures à la respecter ka se couvre-feu kokoba bato batangaka kelasi ya université ya pokwa bakosuka wapi ngana yebi ninga koloba te mingi likambo wana ya coronavirus ninga kolobela yango te pour ça demande des éléments tokozela na banza ndenge kotuna mutuna boye ye muyembe akoyoka baluka te bafungola couvre-feu longo pona banza so te kelasi ezongi engo bate corona ngo ekiti so corona ekiti bafungola couvre-feu so bafungola mobimba te bazongisa ngo atasima po kelasi bofungola ndambo so bofungola te kozala nzani très bien lokwa IEC batanga na pokwa oya moi bakotanga bongo ya poka bakotanga te ndengo tuli motuna no tuli mama na banza ye muyemba yoki ba moso ayoka kate pona yoka ko zobe makambo ya test $45 tele lo batiki te ouais aéroport ba moté makasi bato bakomi pe ko bunda na ko bunda obi ngaka pona komi député po so na ki député te na kitu te na kofuta te bomi mangapi na kiti na mboka ngapi na kofuta te sika bokumba ngapi kasho ezate so na ki député tembe na yebisi bato tokego to boy kofuta yango très bien o mema biso api boy ko tsombo ko tsobiso mbongo na nkobo e bato bali na pasi oya bango ya moke su ko zwa yango so bato bafuti te bo mema bango api très bien merci beaucoup bosolo ya pokwa lelo e kobi na suka likambo ya zando oyoki honorable Mukeba inenga kolela bafungola zando ezali droit ya ba congolais likanisi ya kotonga marché ya sika eza malamo ba mama wana sika wana pona eza malamo ba mama wana ba musu bakota banyongo na bafinka basimbisa babuku ya lopango lobi okoyoka ba mama musu tami dembiki amitesinga na kingo ejantine pa ya kozala atomboli kopa mai ameli ye moteme kiti très bien tokomi na suka lobi tokokuta na ngonga ya bomo mesano 11h tokomi tuna mwa bituna ebele kasi prochain premier midon prochain gouvernement ozali koya na lobaka na bino likambo banyongo moto nyonso azali na gouvernement no ala ko lisute moto auti kozala ministre ala kote ndenge balia ole biso dans 2 semaines kope kosila afuta nyongo no belelo soki lelo te tito koma samedi silana na ye po ba politicien na biso bakana lolendo to ba na pouvoir soki balongwe ndenge mbongo esilaka to bitunaka soki etiolaka na ebale to mbongo wana ezongaka wapi senga mbongo na yo koyoka mabete pona poka lelo to suki koliki ete zande kofungwama koliki ete ministre ya sika yambo baponi akopesa yano na bosenga ya bayimboka ebele o bazana pasi lokola na este to bisika nyoso to koloba kimia na mabota na bino to kokuta na lobi loba malamu pona Congo kanisa malamu pona Congo sala malamu pona Congo bye bye. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Promotion dans les restaurants DFC.
Convivial pour des sorties entre amis ou en famille. Venez savourer les délices de la cuisine congolaise et du monde dans tous les restaurants DFC. Pour la cuisine congolaise, les restaurants DFC vous proposent un menu très riche et des plats variés. Vous pouvez vous-même aussi faire la composition selon votre préférence et votre goût. À 4,5 $, mangez votre plat complet de saucisses, plus frites, plus coca offert. Soit mangez l'hamburger complet, modèle des États-Unis, plus frites, plus coca. Et pour booster votre forme, votre énergie, DFC vous propose les jus de gingembre ou tangawiz à 1 $. Venez vous rafraîchir avec nos glaces faites au modèle de l'Italie avec un goût intense et un fondant incomparable. Venez également célébrer vos anniversaires dans les restaurants DFC. Les gâteaux vous seront donnés gratuitement. Cadeau du restaurant. Retrouvez les restaurants DFC au Bon Marché sur l'avenue Flambeau, non loin de l'hôtel Phoenix. À Massina, sur le boulevard Lumumba, en face de l'Eucalyptus, sur l'avenue Matonkoumou. À Matungé, à l'immeuble Mayalos, sur l'avenue Bonga. Et à Kitambo Magasin, référence Rond-Point Magasin en allant vers UPM. DFC, une cuisine saine et généreuse. Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? BeForward, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. BeForward assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.beforward.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. BeForward, keep moving forward, keep smiling.